détruira. Beta porte ba fungole la yo frère. Ceux qui ba fungole li yo porte, makambuni yo ke ça na kati. Ba biso na kati to ana besoin muta bongisa ba computer. Yo bo bongisa computer. Soko lingi o sekwisa ba wa. Lukelo ngianzambe. Soko zana besoin évangile kende musika. Église kola ya munene. Chercher le média. C'est simple. Est-ce que le pasteur Nyonso bakenda visite na Ekodim combien de fois par mois, combien de fois par trimestre? Nyonso to sala rapport na perfectionnement accord à Christ. Et là monsieur ezate. Ba mama pasteur mingi ba komi pe ba anti-valeur. Donc basala nzambe mingi babala basi afina bangote, babala basi moko boye oyo selon misu na ndenge sengeli. Soit moi si auta na famille moko bien, soit moi si a pembe, et comme un système ya pembe. Et bandimi mususu bakomi kolongwa église à cause ya comportement ya ba mama pasteur. Ataku pasteur na kimubalite na ya salimoni nini mais so soli na mère ah kimieye. Kimieye. Tolo bake bo église bali sibino nana bali saka. Famille, l'état ou bien église. Bate belé lelo zo balo balate. Parce que mbongo sel ça fait ezate. Babi, il faut balata voile, il faut basa la bouille. Quand est-ce qu'il y a mariage? On développer un grand sujet, l'église et les anti-valeurs. Comme nous avons dit tantôt, vous allez nous excuser, nous serons bilingues. Tantôt lingala, tantôt français. Et merci à vous, les hommes de Dieu, que vous nous suivez partout où vous êtes, en Angleterre, à Londres, à Lurban, partout dans les 4 coins de la planète. C'est votre émission. Vos prières vont nous faire vraiment du bien. Et vos suggestions, vos commentaires vont nous faire du bien. Donc, les numéros seront affichés tantôt là dans votre petit écran. Là où vous êtes, à l'internet, partout où vous êtes. Envoyez les SMS, Facebookez-nous. WhatsAppez-nous, nous allons recevoir vos suggestions. Alors sur ces plateaux, nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément à Djobou, dans ce beau cadre Imparo Palace, que j'ai l'honneur et le privilège de recevoir. C'est lui qui a accepté notre invitation pour que nous puissions parler de ces sujets, l'église et les antivaleurs. Qu'un homme bien, que j'aime très bien et que vous le connaissez, Azel Ongimoko peut-être l'Emsobo Sanaki mais au travers de cette émission, pour découvrir l'issue, c'est notre bien-aimé, l'évangéliste José de Jésus. Papa, bienvenue. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Et il y a quoi associé ngai na makambu na yo oyo salaka na ba émission na yo na ebio yamba bato ebele mais mbala oyo ezali ngai na zimwa ngolu wana. Encore une fois merci. OK. C'est l'évangéliste José de Jésus. Oyo boyeba qui na RTP, hein, na RTP Radio Télé Puissance, il y a évangéliste Kizamina à Bandeko à Pambola Kibiso na ba traduction ba film Nigeria spécialement, il y a au moins 9 ans, 8 ans, 7 ans passés. Un lelo tozana, c'est un évangéliste tout fait. Je ne sais pas, papa Ming Baibio Penzate, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nama Mukuse. Oui, merci. Moi c'est l'évangéliste José de Jésus. Motonanjabe mwana nankolo ekela munayawe. Nazali marié et puis na zalaki kosambela na église Logos Rema na Kinshasa et puis il y a docteur Diama Kalonji nde et puis wapi nazala ko évoluer et puis en Afrique du Sud awa nazo sala toujours musala na ngai ya média et voilà pour juste un briefing. OK, nous savons que la plupart hommes de Dieu belé marital status na bango ils a toujours couvert. Lelo papa de Jésus na kati Afrique du Sud. Merci vraiment que Dieu vous bénisse nengo tsolo bozo continue to msala nzambe. Poto que ne pena plus na kati vivre du sujet. Nous parlons l'église et les antivaleurs. Les antivaleurs dans l'église de Dieu. Papa de Jésus na habité c'est comme si Jésus ngaza na coin awa kala mingi tazoya yango makambo alobake komo kokisa maton nini. Il y a tant d'antivaleurs dans le corps de Christ. Selon vous, qu'est-ce que l'Église? Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que sont les antivaleurs? Comment tu peux définir les antivaleurs? Maintenant, avant que je revienne à la définition, pourquoi yo poni l'Église et les antivaleurs? Yo constaté nini na kati ya Église. Et là on yo constaté par rapport à choix ou yo salut. Merci beaucoup. Comprenez que j'ai affaire à quelqu'un du média aussi. Tous sujet les églises et l'antivaleur parce que il n'y a plus de morale. Morale les en église les sous-soutés, un respect les sous-soutés dans l'église, les gens s'entretuent dans l'église du Seigneur, appelée église de Dieu. Vous allez nous aider à définir ce que c'est l'église parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'église, est-ce que c'est réellement c'est l'église de Dieu. Il n'y a pas du respect entre
les enfants spirituels et les pères spirituels. Il y a des accrochages entre celui qu'on a prié, on a coordonné, et il y a de ceux-là qui s'improvisent pasteurs, mais en réalité, ils ne sont pas des pasteurs, et de ceux-là qui se font apôtres, ils ne sont pas des apôtres. Il y a tant d'autres d'antivaleurs. Oyo biso, son de la trompette est remarqué, et puis sous l'inspiration du Seigneur, et comme que l'église en question, Yesu Asenga et comme affaibli. Voilà, merci. Là, je crois qu'on peut répondre à l'aise parce que constat où on de quoi sali Josué et sali au tozomon na église alelo. En fait, église c'est quoi? Église c'est sali lisanga ou une assemblée de gens, des êtres humains qui sont appelés hors d'eux. Sotolobi or par rapport il y a linganga tope ya lisanga tope ya groupe ya munene tozali o tobengi la société. Tozali na batu ebele na mokili. Alors groupe abatu moko boye bayo karamate ya moko boye bandimaka mokonzi moko boye sauveur moko boye o tobengi Yesu Masia ba se comportaka neti batu nyonso te. Batu yango baza un peu ba modèle, baza ba exemplaire, baza batu esengeli tolanda. Batu wana ba bimi na système ya mokili oyo. C'est-à-dire babimi na makambo ya o mokili est constaté et qualifié makambo mabe. Babimi bake ko sala groupe na bango oyo bazali ko évoluer pona ko pesa nzambe lokumu. Yango wana to bengi yango église. Ezali ensemble ya bato oyo babimi na kati ya mabe na kati ya bosoto bake ko sala groupement moko pona ko pesa nzambe lokulu. Donc appelé l'église c'est l'ensemble de ceux qui se sont retirés et basalisi église. Église, c'est l'assemblée des gens qui se sont retirés hors du péché, du monde. Basangani, Bayesika Moko. C'est aussi un endroit de paix, un endroit là où il y a des valeurs. Tous ceux qui sont bons. Et tous ceux qui sont bons. Donc, selon la définition que vous nous avez donnée, c'est rare de trouver les anti-valeurs de Bilokamabe na quatre assemblées, église. Ça linga confusion parce que Sotolingito koto définir moana anti-valeur. Valeur ezali babiloko yo ezali ba ya lokola ba qualité. Babilo ezali ba vertu ya malamu. Yango to bengi yango ba valeur. Tozali na ba valeur culturelle. Neti na Congo par exemple, toyebi ke mwana mwasi alata ke lamba jipiti na makolo mutolu ya mwana mwasi e mona na pambate. Mipende ya mwana mwasi ko mona na miso abatuti. Eza ba valeur na biso na culture na biso, na bokoko na biso. Sur le plan spirituel, ba valeur ezali lokola koto sanzambe, kotambola na kobanga nzambe, koyeba kozana savoir vivre, kozana manière to pe na comportement ya bien. Oh ceux qui muto atali alobi ah oh penza za mo Christ, ezali ba valeur. Alors, tangu tolobi anti-valeur, c'est-à-dire ezali bato bazali kotambola contrairement à la parole de Dieu. Bato bazo kalilo banzambe mais baza ko vivre ndenge moko ya mabe. Ba anti-valeur. Yango nde tolobi ba anti-valeur na kati ya église ezali bato bazali kotambola conformément à la parole de Dieu. Les gens qui ne marchent pas, qui marchent pas conformément à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui donne la valeur, hein, qui donne les mœurs, qui donne des bonnes manières. Mais actuellement, est-ce que tu peux nous donner un peu selon, parce que Oumeli Penakat église, on peut t'amoulaï, papa de Jésus, hein, Oumeli Penakat et Tonga, vous êtes même de nouveau remplis du Saint-Esprit par la langue, ainsi de suite. Mais souci nabiso son de la trompette et monsieur que, bah valeur en ouéza les sous-soutés. Et puis, comme le roi anti-valeurs, est-ce que vous pouvez épingler quelles sont les valeurs et qui sont ces anti-valeurs que vous avez remarquées? Josué, je crois, Ndengolobi, bandana yambi Yesu. Bandana yebi makambo nzambe na bomo inanga. Bandana zwa décision ya kotambola na Yesu Masia, ça fait aujourd'hui 30 ans. Ça fait aujourd'hui 30 ans. Donc, tu n'as pas affaire à un bébé spirituel. Alors, au lobby, naloba, quelles sont les anti-valeurs? Anti-valeurs, nakati ya église, ezali ebele, tope bazali ebele. Ezali ebele, c'est-à-dire, anti-valeurs à liboso nazoloba, nakati ya église, nakoi koloba, ezali ba système. Ba système lokola, ba système selon l'organisation qui est nakati ya église. Ba système net tokolo collège pastoral. Collège pastoral, ezali système, ou ezali établi, nakati ya église. Ezali pe anti-valeur. Tokokolo baba département ya église. Département musique, protocole, intercession, ba mama, écodim, le média, ezali pe ezo constitué pe anti-valeur. Et puis deuxième aspect ya anti-valeur, ezali batu. Batu, c'est-à-dire basali nzambe bakoza pe anti-valeur.
et puis bato oyo baza ba collaborateur ya mosala ya Nzambe oyo bazali ko diriger ba département na kati ya église ba kokipe kozala ba antivaleur to pe to pe assistant to pe ba assistant ya pasteur ba kokipe kozala ba antivaleur. Donc parmi ba système na ba utope batoana bango pe ba koki kosala ke na kati ya église ba valeur ezalate. Et puis na dernière position ezali bandimi pe ba koki ko constituer pe ba anti-valeur na kati ya église. Chers téléspectateurs, les hommes de Dieu, ceux qui rejoindre Biso Sikoyo, nous parlons sur l'église et les antivaleurs. Tu peux définir ce que c'est l'église, tu définir peu antivaleurs. Toni to kota moi mon ken na détail papa de Jésus. On lobby moko ba antivaleur oteza lelo na kati église eza ba homme de Dieu. Certains hommes de Dieu. Ba pasteur, ba bishop, ba qualification nyonso tozomona lelo. Na ebité comment un homme de Dieu comme antivaleur? C'est vrai. D'ailleurs, premier, ceux qui sont anti-valeurs, comme dans l'église, et c'est que tout le côté d'abord, l'église ezali peto sur la terre, lelo. Yesu Masi azongine nute, tout s'attendre que na corps du Christ, to kozala na bateau bazali peto, bazali sembo à 100%. Puisque les soumou ezali Satan zané nous travailler, n'étant pas que tous à l'église moko locale, oyo batunyo so ba saint, batunyo so mutumo asala les soumouté. Wana faut ala Yesu Masia qui a vécu 33 ans sur la terre sans pour autant apécher tambala moko. Ezali impossible. C'est-à-dire tant que Satan zana mokili na église na biso bambeba ego bandaka akozala ya mike mike. Voilà pourquoi et apôtre Paul akomaki ba épître azo koma na église ya Éphèse, église à Galate, azo koma na ba église aotinda ba lettre pona ko reprocher bango et puis ko lendi sa bango ba changer bizaleli ya bana Nzambe te. Donc mabe na kati ya église e bandi lelo te. Mais ce qui to lingi to lobela yango c'est-à-dire et comme excès. Et comme excès na makambo yo esengela kite to kuta na kati ya église. Bilo muso eza nango c'est normal to koko kuta yango. Tant que Satan za na mokili même susu to koko kuta yango te. Mais lelo to komo kuta yango. Yango esengi to lobela yango. Alors olobi olingo yeba antivaleur ya liboso topé source ya antivaleur olingo yeba nini nalina yeba parce que vous avez énuméré les hommes de Dieu cause à la paix source cause à la source ya antivaleur. En quoi est-ce qu'un homme de Dieu, celui qui est appelé, ordonné, il a un père spirituel? Je ne sais pas si tous les hommes de Dieu ont le père spirituel. Wanapesa et les membres se seront développés après. À quoi comme antivaleur, comment papa de Jésus? D'abord sur le plan spirituel, j'insiste bien, il y a certains, je ne dis pas que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, babengama te pa ya Nzambe. Et belé abasali ya Nzambe, o bazo kamba l'église lelo. O bino boyebi ya minene na ya mike mingi babengama na bango te. Nzambe abenga yete. Nzambe abenga yete et o constater que ce qui Nzambe abengi mutu apesaka ye mission. Apesaka ye na vision. Apesi yo na message. Excusez-moi d'énumérer quelques hommes de Dieu. Par exemple, Archibishop Coutinho Fernando. Na armée de la victoire, c'est la prospérité. On a un message en Nzamba Pesaye. Et Coutinho Fernando, l'archibishop, tope mama emi Coutinho, bakoki côté ayo la prospérité, babalo liango ata 2000 fois. Séminaire ya prospérité pendant 2000 jours. Ba ote yango parce que c'est loko Nzamba pia bango. Par exemple, maman Olangi, le combat spirituel ezaya yé. Nzamba bengie na ministère a pessier vision. C'est-à-dire, chaque église, il faut ezala na message particulier oyo Nzamba tindio o pesa yango na batu. Mais les autres ont constaté ba église ezanga ba message particulier. Ba homme de Dieu oyo ba bengami bazo kamba église, bazali na azana vision te Nzambe ala kisaye. Retourne, quelle est la vision de ton église? Il te dit non, la vision de notre église c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Non, c'est une recommandation balobi na Matthieu, ezali recommandation ya basali ya Nzambe te, ya mwana Nzambe nyonso azali censé akopanza sango malamu. Allez faites de toutes les nations des disciples. Frère Josué, ozana yo simple frère, ni diacre, ni ancien, ni pasteur, ni archibishop, ozana mbongo, okoki pe kokende na kwen moko boluwe baba fotei batu sango malamu. Ezali évangélisation. Tu vois, mais tant que Moutazio a le bien comme mission na ya kopanza sango malamu, ce n'est pas une vision particulière.
batu bazana ngote basala nzambe bazana ngote basala nzambe mingi c'était des frères frère moka jenaka mingi frère moka sambelaka mingi frère moka bangaka nzambe oyo aza pena modèle et frère wana aza pe chômeur bokutani quelque part ozoleka na kwe ya McDonald omoni frère ango azosolola na vie nzambe frère Intel a solana vient Nzambe. Tu peux exemple frère Jean-Paul. Frère Jean-Paul a solana vient Nzambe. Vietnam solana vient Nzambe. Au moins on a quoi McDonald batelemi. Lobby na tongo frère Jean-Paul a bandi église. Et puisque bon mona qui est lobby na poko na Nzambe bazo solo là, sûrement kaka Nzambe bengi. On comprend puisque frère ngo pa banga Nzambe azalara bien. Or frère wana za chômeur azotu na Nzambe vie Nzambe ndeni ni musalezo umela vie na problème en futa ndaku Nzamba lobi kalate mwana nanga dans 2 semaines na opeso musala amoni 2 semaines ezebele lobi abandi na église et comme batu ba mona ki lobi na poko na Nzambe na kwa ya McDonald bazo solo la sirema ka Nzamba benga ki non ba solo la imakamu na ba mususu do batu mususu baluka kelongi Nzambe babanga ka Nzambe mais Nzambe abenga bango tapia bango un appel ou bien une vision particulière pour basale là. Oso comprendre. Donc basale nzambe mingi bazandengo wana. Voilà pourquoi ozomona puisque babenga yete à s'improviser na musala ya nzambe de source na eza mabe hôtel ape papa spirituel na ye azanga papa spirituel. Mutu moko soit azalaka na église moko songolo à Senta Mwasi, en gros ça Mwasi, à tia sœur Moko Zemi, ba suspendaye, à boya suspension, à kenda au fongo l'église. Soit à Zalaka intercesseur, surtout mingi ici à l'étranger. En Afrique du Sud, ezali na batu mingi, o ba komi ba pasteur awa na mboka oyo. Na Congo, ba zalaka ba pasteur te. C'était des simples frères. Aye na mboka mupaya, tango aye na Afrique du Sud, ayaka na vision ya église te. Ayaka na ye akende poto. Makamba poto esimbite, a changé boule, a salisi église. Ayaka na boule te ke abala na ke lukanzamba la kisanga mwasi na nga na Afrique du Sud. A combien wakutani na sœur, a bali, ce sont des mariages à problème. Parce que sœur wana ayaka na boule alibala te, frère pa ayaka na boule alibala te. Frère ayaka na boule a salisi église te. A s'improviser. Ozomona. Donc Nzamba benga été à s'improviser, moi costume à bien, azape na moi mbongo musala moko ba engagé quelque part, a ebi parole à loba français bien, parce que comme moi soni mosala Nzamba ebi français té. Quelqu'un qui parle bien, qui articule bien le verbe et les mots. Voilà. Asombi baba fate Yesu azali awa makambo bandi. Tout le monde est déjà source neza problématique. Ouais. Et ça problématique. Abandi et ayebi eloko mokote. Appel ya Nzambe mutu azokango straight pa ya Nzambe. Et il y a des témoins au bako confirmer yango. Oui, papa de Jésus, sur ces parce que Tozo nyata vraiment sur moko banti valeur na quatre églises lelo ezaba ba certains hommes de Dieu oyo ba benga mate ba ngone bazana origine ya ba manque ya ba mœurs manque ya ba vertu na quatre église lokola emoraza source na ngeza mabe source na yeza mabe c'est ce qui fait que entraîner pe église mobimba hein mais ba car surtout ni ba certains hommes de Dieu na ba benga mate so kutane na nzelo non c'est lui qui nous a nommé so que so ba benga kinga la na la ta ina wana ki vision loboko mo be kitelinga na butu tout aibiso ke Nzambe na kutana na webise nini batabonga ezali pas si tango mutu alobaka ke Nzambe akutana kinga nanga na nzela ya ndoto un homme de Dieu frère ayekoloba ke Nzambe la kisinga na ndoto wana mwasi nanga be wana mubali nanga ndoto ezali l'une des voix o Nzamba ko opesa message et tango la kisaki na ndoto témoin azala kité et o senga Nzambe a confirmé à travers batu mususu poto ya ko appuyer yango la Bible déclare dans les livres des Corinthiens un seul témoin ne suffit pas. Nzamba zala ndengo wana confirmaka toujours. Mais ndenge na itolo ba origine ya batu musu eza mabe. Aza mal éduqué, aza mal poli. Et tant azo sala musala Nzambe ata lobi na ye ke ba benga ye. Ba kombo nyonso lingi to bengo frère, to benga yo. Archi, Pantechi, o Quatrichi, to benga yo. Mais le problème est ali au refléter image Nzambe. Musala o yozo sala bambuma na ngonde kolakisa. Nakata église na yo orobota banani parce que la Bible déclare l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et dans les livres de Job la Bible déclare nani akoki ko bimisa eloko ya propre nakati ya saleté. Qui peut faire sortir quelque chose d'impur parmi les purs? Et c'est impossible.
quelqu'un de pur parmi les impurs, quelque chose de saleté dans la saleté et koko salamati. Donc mutoyo na église ne ba antivalère baza ebelé, soko tali o mona pe ba antivalère. Et on constate que pasteur a un problème na libala na ye. So tali pe na église na ye ba divorce les amingi soit ba tupe ba balaka difficilement. Et ça li ba mbuma elandanaka. Ata ya lobi na ye to ndima na biso même misalande. Voilà. Oui, Papa de Jésus, c'est vraiment important. Comme vous avez dit, il y a certains hommes de Dieu là. Celui que nous a nommé, donc ainsi de suite. Mes préoccupations dans mon Kozali, vous avez soulevé tout à l'heure que tellement source ces athées, origine à homme de Dieu, les athées qu'il a ordonné, tu éviter père spirituel, tu éviter, comme tu as un système à Melchisedec, Papa de Jésus, hein, système à Melchisedec. Hein, système Abimara na Kwemorobo, Abanda Pembala Moko, ainsi de suite. Alors, question homme de Dieu, je ne sais pas, est-ce que ça Melchisedec ou pas? Les enfants de Dieu, vérifiez très bien, papa spirituel, to benga papa spirituel na yomo kambi. Signe pasteur no respecta kaming, papa spirituel na zanani. Est-ce que Melchisedec te? Comme la vision numéro 1 dans le petit écran, la vision SMS biso. On parlait sur l'impolitesse des hommes de Dieu. Hein, vraiment, ils en ont de la tempête au bétasson. Ce qui est vraiment habité, quel genre d'impolitesse auto-épinglé. Parce que les amours bambouma auto remarqué na banti valeur oyo auto soulevé sur les hommes de Dieu. On a yo yakawa. Le roi Aza papa mais tellement to benga na ba frère, respect za lisu souté. Pasteur Aza pasteur, mazibité kwa na za papa. Oui pour botaye mais bengeli na ko ko gangela des fois ainsi de suite. Impolitesse nous so remarqué tout ça. Papa, tant que tu marana cher pona totea et sengeli tolobela 100% Yesu Masia. Au fongoli Bible, même exemple européen ça. Ils a bien pour édifier batu. Mais sengeli totikala na liloba ya Nzambe. Batu bazana respect à parole de Dieu te. Akomo bete labino son dernier voyage à Londres, aux États-Unis, au Japon. Akomo bete labino jar ya vininyo ye amenaka par rapport à ba voir na ye. Respect à la parole de Dieu. Et puis, le terme oyazako bimisa na cher. Ce qui équipe à média, bazan a problème. C'est là bango na bureau reproché bango. Oko le bela bango na en plein culte te na cher. Bata média na bandimio ba eko kalilo banzambe égal combien. Wana les équipe na yo organisation na yo ya kati. Bino bo filmer mabe. Na benga na bino tout, na maudire bino. Nazana nguya ya kokanga pe ya kofongola wa sur la terre. Naza papa spirituel na bino. Mais où est-ce que vous avez assistance auditoire au télémi liboso na bango ezani? Sans manière, bazali belé. Papa, au koko zalano spirituel au saranate. Moza mal poli. Éducation 8 à la Bible était. Éducation zola ki sanda ku nini outi. École nini tangaki, nani encadra ki yo. Et mon anaka. Et puis papa na yo azan nani et yeba nakape. Et yeba na batu musuto yeba papa nete. Ate à l'oko l'évangéliste qui ziamina, à l'oba l'oko la général Sonika Futa, à Tambola ka l'oko l'archibishop Coutinho Fernando, à Pesak exemple l'oko la bishop Kankenza, tout comprendre été. N'y a fait de mouton à Zandengeni, à Zabandenge Bele. Voilà. Question que vous avez mon préoccupation à biso moko. Comment maintenant nous pouvons reconnaître hein? Bah, vrai homme de Dieu à ces temps de la fin. C'est vraiment difficile. Hein? Bon, soit ça les miracles, homme de Dieu. Ce que tu comprends, comment nous pouvons les détester? Tu détecter bon, que tel est un homme de Dieu réellement appelé, ordonné, il a un père spirituel. La première des choses, mon frère, bah vrai, pour n'akoyer babangona ba faux, ils n'en ont pas cité. Ils n'en ont pas cité. Bah tout mingi babandara bien, mais bah souka mabe. Frère Nanga, aux pire petit frère Nanga, Josué Boloa, Tobeta 40 ans nayo, nous mangeons ensemble, nous mourrons ensemble. Mais na 40 ans to vanda nayo, na 41e année, soko beba ninanga, 40 ans ce kenamai. Yala bongo. Voilà pourquoi la Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et pas Nzambe bandelia no problème te. Mingi babanda mabe, mais basuka bien. Nzamba beteli bango maboko. Mingi babanda bien basuka mabe. Vaut mieux la fin que son commencement. Et bela basala Nzambe bazala na bango bien. Ba bengama et pas Nzambe. Mais tant que bozueye et l'ambasika échange à moi démarche mokobo.
moi mutuka sika surtout particulièrement na l'église na biso to pe na basala nzambe na biso à Congo crise oyo toza nango na Congo souffrance à Congo et conséquences nango ebimi sur tous les plans hein batu mingi babota ye na hôpital à quartier amata taxi te amata voiture te na kwa balabala maternité mukolo babimara na babima na makolo bazipie kaka dra et moi on a première fois matana voiture akomokanga kango na maboko azo lenga zala à l'aise a mesana te mingi ba mesana na vie à luxe te luxure pona bango eza lola tanga azui échanger ye makambu ora benga makana ye azane ya obengama mingi penza ba bengama pete problème eza sikoyo bambuma o to za robota natangela ki eloko moko awa na sitaki yango peut-être na souhaité totanga yango muke na Josué et na Job plutôt Job chapitre 14 à partir de son 4e verset. La Bible déclare: comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Je le répète, comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc na muto ya zali suye et lo komo kama longa e koko bimate. C'est-à-dire na li koloba sey to tali na bambuma na bango. Mbumo e witi na muto ya benga mate. Oya za misala mabe. Abota kambuma misala mabe. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Frère, eza pasi yo za pembe moi sino za pembe bobota mo na mwindu. Wana comme suspect sana moi suspect mo boye wana na kati olo bakalandi pembe ya tata moi sina bino ya bakuzi te ya koko ya est-ce que koko ayeko sala na kati ya nini na biso l'enfant c'est une fusion voilà pourquoi tant moi nazo botama la yebisa biso papa spirituel na yo nani à partir wana tokoyeba so ito peso confiance ou pas bana yo bota déjà banani oko témoigner banani papa baye ba pesa papa valeur à partir ya mwana solo bina tambolukoki mosali ya nzambe munene obi papa tambolukoki tangela biso bana nini oyo yo oboti na molimo atangeli bino kizami na kibila tu vois un peu au mona grandeur respect mbala moko ataya yebana na été église ne kutu batu mingi baye ba ngote la foi audacieuse batu mingi baye ba kombo na ngote mais tango tali mwana ya bimisi okoyeba valeur ya papa wana OK à partir ya kiziamina so batangeli yo mwana ya kiziamina ou pesier considération à partir à papa mais les lots tozo mona bano bazobota mana l'église tozana ba qualité ya ba diacre nini na église tozana qualité ya ba ancien nini na église qualité ya ba frère nini na église ba mabalo tozo pambola na ba église ba mabala ngo source nango eza nini eza ko évoluer ndenge nini ezo kende ndenge nini ozo comprendre à partir à wana toroye ba papa na bango azanani biloko nini baliaka na molimo le dimanche yango ne mutetongaka bango. Et un frère qui parle avec un langage païen en 100%, qui n'a rien de spiritualité en lui. Batumusu bazo kansake koza mwana malamu sa spiritualité. Non. Bonne éducation, bonne manière elo mususu. Ndakwa bien, okola bien ndakwa français, bela ba logique, soko yamba yesu to okota li felo tout droit, sans scale. Il y a le salut en aucun autre, seul le nom de Jésus. Mais dans l'église, tozana batumusu ba bien éduqué, mais spiritualité zéro. Alors, bambuma tokoye ba na musala ezo salama sur le terrain. Impact, témoignage nezo kende sur le terrain. À partir wana toye ba papa oyo abengama obia bengama te. Ndenge nini bana bazo témoigner message na sur le terrain. Eza ndenge nini. Et c'est simple. OK, oui, papa de Jésus. Donc c'est tout le monde quand même surtout plutôt l'andela que tout vendre la peine sur les certains hommes de Dieu comme constituer anti-valeur. Je crois que presque ba série à mission est belé. Na habité parce que tous en a belé mais belé redéveloppé, ba anti-valeur est tellement mingi. Na été trop que moi m'inquiéter sur la collaboration des hommes de Dieu, ba collaborateur, ba assistant pastoral. Na habité comment ba reconstituer ba anti-valeur lelo na quatre églises. Toiti ko tanga na Job 14:4. Nana koko bimisa muto azali pur parmi bateau bazali suye. C'est-à-dire puisque papa na bango soki abengamate. Azape source ya anti-valeur na église. Bano ya robota tope to bengi ba assistant na yeba ozala pe ba anti-valeur. Parce que ezalaka moi pasi komona pasteur oyo aza niamu.
pasteur oyo se comportera mabe aza na assistant moko aza logique abanga pena nzambe aobundisa ye aolongola ye parce que ça ko appuyer été. Et la Bible déclare 2 personnes bakoki kotambola nzela moko te ceux qui bakokani te ceux qui baza bo moko te et simbate parce que comme yaza bo santu mingi na pasteur titulaire na ye oyo aza bo santu te abando telemela ye na ba point mususu et mingi omona so pasteur aza faux ba collaborateur pe ba ozala faux collaborateur a koko zala pe bien mais influencé parce que que pasteur wana futele la kenda ku titulaire aza kotia ya l'aise akabela pe voiture et yé pe akomi na ye na makambu na ye qui anti-valeur et influencé payé yé pe akomi faux et torotala aussi na ba tâche ba pesi ya sala est-ce que azo sala ngo malamu akoki pe kozala anti-valeur assistant un pasteur et makambu mususu ya zo sala peut-être pasteur aza bien appelé de Dieu à Banga Nzambe, pasteur le numéro 1, le visionnaire aza bien, mais assistant na aza mabe. Suspendre. Pourquoi se suspendre été? C'est parce que ayebi kop mokobo. Comment frère asali mabe? Baké ko funda ye pa ya pasteur avec des preuves à l'appui. Avec des preuves. Frère azolo bana batouana abiata boke funda bino bobi place to kutana na pasteur wana pire mutu nangat comment pasteur akendo za la pire mutu na yo imagine ça m'étonne et la preuve en est rapport et comme pasteur pas saliné le côté do ba kangay na moi klebo wa moko boye donc ayebi faiblesse à pasteur côté moko boya titulaire donc moka banti valeur to bimi susu ba pasteur ba pire bandimi ba assistant ba pire ba pasteur ba pire ya ba pasteur wana pire nanga pen pire nanga et puis so to lobi pire nanga c'est-à-dire ezana ba kati mo boye to betaka oyo yebi nganga pe na yebi ayo pasteur akokoza la pire na assistant bakokoza la na collaboration mais bakokoza la ba pureté oyebi mabe ya muninga obombi yango olobi yango te eza mabe assistant yebi ke pasteur aito bebisa libala batu ayebi yango et na collège pastoral tango bavandi pona obimisa yango abombi yango parce que bakabeli voiture mais de papa de Jésus balo bageza ils a déontologie pastorale yo telemela on subenden. C'est quoi la déontologie pastorale? Voilà à suivre. Non, tu as affaire à un théologien. Exemple le cas na église moko na Kinshasa, pasteur a engrossé a tiezemi. Na sœur moko ya libanda ya église te. Eza la sœur à église, eza sœur à libanda, ya sœur à libanda, pasteur asali mabe, ndeba kino balobaka beti faux. Message wana siko information et komeli siko yo collège pastoral. Moi c'est un pasteur à prendre pe likamba. On passe appeler moko pasteur na église. Moi c'est un pasteur à lobby, il faut pasteur asenga pardon libosa bandimi. Na église na culte dimanche. Collège pastoral ba habité. Eza likambo salami na église te batu ba yebi na bango ngote. Atakutu batu ba ye bango, batu musu ba odouté nango. Ba bébé spirituel pe ba mingi na église. Comment numéro 1 akendo senga pardon devant l'église, l'assemblée na culte dimanche. Moi c'est à lobby, il faut kaka. Soka sengi tenga na libale kufi. Babi non. Collège pastoral te décider boy na ndenge ya sagesse. Pasteur a sa suspendu. Une année à côté à té à sa lelo côté à côté na bureau na yété. Bureau na yé assistant mutako assumer ba tâche nyonso. Pasteur a Luka Elonga Nzambe chaque dimanche to mona kaye na église. To sentir qu'il y a évolution à se repentir na mabe asalaki nzamba olimbi saye après une année to ye bande to rétablir ye. Numéro 1 mukolo église andimi alobi na d'accord na kuei bien que boaba na mena fukami na sengi pardon na sa prière au sala obolobi maman pasteur alobi pas question une année dimanche il faut senga pardon na église problème e banda wana conflit e banda tilibala ekufa. Vous comprenez? Pasteur a s'humilier batu bazalaki na yeba ndimi yango maman pasteur alobi fa senga pardon liboso ya église. Certaines femmes du pasteur
bango pe baza banti valeur wana lo bien ngote Teto, comment voilà. Ok, chers téléspectateurs, vous que nous suivez, je crois que vous êtes tellement bénis. Nos numéros sont sur vos petits écrans. Vous pouvez même nous Facebooker, Kendega na José Boloa, pesa ba commentaire na yo, SMS biso, pesa ba commentaire, pesa ba suggestion. En fait, les sons de la trompette, c'est pour préparer le corps du Christ. Nous parlons sur les antivaleurs dans l'église. L'église et les antivaleurs. Antivaleurs comme tel me belé que je crois que c'est une série à émission alors qu'on manquait, on les a juste la première partie, invité à évangéliste José de Jésus. Azamoko, il a fait au moins presque 30 ans dans le ministère. Nous n'attaquons aucune personne, mais nous voulons que le corps de Christ soit bien préparé. L'église de Dieu, ils l'a bien préparé de façon que ba valeur. Parce que quand Christ est parti, atika ki Pierre, ba benga ki ba Petelo, ba Christo, par rapport à ba œuvre, par rapport à comportement na ba onde ba benga ba Christo a manqué. Les lots nous ne comprenons pas qu'est-ce qui ne va pas dans les églises. C'est vrai, l'évangile ça vient de soulever que ma bezala ki nango pe zalaka nango parce que le diable est là pour combattre l'église. Mais à Mikolo, il y a un souka comme vraiment exagéré. Après cet élément que la régie va nous proposer, nous allons continuer. Ce n'est pas seulement que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu sont des antivaleurs. Il y a des collaborateurs, il y a des diaconats, il y a les systèmes qui se déroulent dans nos églises aujourd'hui deviennent des antivaleurs et ils vont rendre nos églises powerless. Et so comme ça l'église n'a pas impuissant, mais des dieux au monde analyse tout comment ça la bloque par système par routine. Après les mains régie que proposer biso, tokozonga poto parler suite à anti valeur mususu a soulevé déjà les femmes de certains pasteurs. On n'a pas dit tous les pasteurs basapé anti valeur. Nous allons revenir après cela. De votre participation pour la construction de l'église qui est l'épouse de Christ, qui vit bientôt, le chef et le mari va revenir. Et nous voulons que le chef de Christ, l'épouse de Jésus-Christ soit bien préparé, afin que lorsqu'il viendra, qu'il trouve son église bien préparée. Alors nous parlons sur l'église de l'antivaleur. Ce qu'on rejoindre sur côté Koloba, sur sa antivaleur, tu définis ce que c'est l'église, tu peux ce qui antivaleur est anini, église est anini, ainsi de suite. Tu l'as qui moka belema et mimi antivaleur est homme de Dieu, certains hommes de Dieu. Oh bah ben ami vraiment un ministère, bah ça bah Messi Sedek, bah mimi antivaleur, bah zobo tabana antivaleur, ainsi de suite. Alors tu rejoindre toujours invité Nabiso, l'évangéliste José de Jésus, papa de Jésus, moko lisusu bah antivaleur. Na quatre corps de Christ, na quatre églises pour ne pas dire corps de Christ, et ça bah si à pasteur. Au soulevé quand tout à l'heure, moi ça pasteur comme ils sont anti-valeurs d'ennemi. Et ça manque anti-valeurs, oh tu remarqué l'église. Oh biso tu remarqué. Son de la trompette est remarqué, bah c'est bah pasteur, bah zappé bah anti-valeurs. Comment tu as remarqué ça aussi? Au moment bah déclaration n'a peut-être un peu grave, un peu trop dur. Mais ils ont vu le sur photo loba pour ma béane ici là. Ba pasteur mingi na lobite nyonso. Ndeto loba na français, certains hommes de Dieu ba bala basia vina bangote. De basali nzambe mingi pe ba bala basia vina bangote. O nzambe abongisa pona e. Abala mwasi ya connexion. Soit mwasi ya uta na famille moka bien, soit mwasi ya pembe, et comme un système ya pembe. Faut moi c'est à pembe, faut moi c'est moka kitoko. Na habité so ezana verset ni na Bible. Babala basi avina bangote. Et basi wana puisque baza basi o babonga mapona bangote parce que nzungu na nzungu yana mufini kunango. Ezali na mwasi oyo nzambe abongisa pona yo. Frère so bali ete ke mupandi o nyo kwa manavi. Et basi wana pe bazotia lelo trouble na église. Baza pe ba anti-valeur. Basi yona mubali aza correct, mubali abanga nzambe, mais moi c'est ça la makambu oyo, ezo beti sabatu mabaku na église. Et bandimi mususu bakomi kolongwa église à cause ya comportement ya ba mama pasteur. Donc basala nzambe mingi babala basi avina bangote, babala basi moko boye oyo selon misu na ndenge sengeli. Ozala un peu choqué na 2 minutes oyo, na pese exemple à mosala nzambe moko na Congo. Mosala nzambe wana za mosala nzambe munene o nzambe atombolaka na époque na ye. Azalaka célibataire. Mosala nzambe wana na kati ya église il y avait une sœur. Sœur wana ala osambela makasi azobanga nzambe. Nzambe alakisi sœur wana mubali na ezali papa na bino molimo oyo pasteur. Sorry bolimbisanga. Pasteur na yo yene mubali yo na bongisi pona yo. Et lequel sœur? Abi non. Et bana ndenge nini? Nzambe a confirmé par 2 fois que Moubali n'est pas pasteur. Sœur message Joanne le Kai Makasi
akena ngwe pa ya maman moko azala osambela na église mususu azala ko encadrer spirituellement maman ngo pas ali servante de Dieu aza mûr a expliquer problème maman na lobi bon comme Nzambe a confirmé par 2 fois ce que zali volonté à Nzambe ala qui s'appelle pasteur et puis a confirmé en nzela ya bato parce que yo za mona moi ce ko ke banda mobalité quand même et puis papa no ya molimo et camarade ya pasteur azalaka na église mususu Nzamba pesi message wana akayebisi muninga na lobi pasteur mwana no moko ya église yende mwasi Nzambe aponeli yo azaboya wana mwasi Nzambe abongisi pona yo et ndenge église ekomi muneni na renommé okomi nango eza malamu za la mariée et camarade à pasteur wana ayebana kana sœur wana te ba ko répéter et pasteur aye comprendre que zaye pasteur a abi frère tika makambo wana et simbate bakoti mabondeli a forcé muninga ne bakota mabondeli basambeli Nzambe alobeli bango ke mwasi ezaye wana je confirme mon message obi réponse à pasteur ayebisa camarade na abi boni boeko ebite que sœur wana présentable était sœur wana za na aspect une réponse très choquante camarade atikae maman pasteur azala ko encadrer sœur wana habiter air moko il faut ba voiture muso matinda ekenda nango démarrer rezate mais so batindi ki bo koma na bino mais senga ka botindi ka moi push muke kenda na ndako pasteur memela moi ba cadeau jour anniversaire moi biloko pasteur alinga ko lia sale moi ba surprise a oloba sœur asali tout pasteur a piclé ba mon arabe pas pasteur a présenté fiancé en église fiancé mususu ya église mususu pasteur abala elibala ngwe kufa pasteur aniokwama pasteur a souffra église wana bandimi bakita sœur wana pa bala na frère mususu heureuse dans sa famille et il le tolo ba pasteur wana za misérable na bombeli bino kombo na ye so na ebisi bino kombo ne boyo kaka esusu te Nzambe longola kombo na ye na mitwa bato ndenge balongola kombo Delila na mitwa bato na kombo ya Dina 13e enfant il y a 12 tribus d'Israël en fait balara 13 Nzamba longola kombo Dina na mitwa bato eza pas seulement na mutaboti mwana na pied kombo Dina ou bien Delila nde Nzamba longola kombo église wana na ya pasteur na mitwa bato la désobéissance bato mususu Nzambe apesa bango likabo ya basi je te ferai il n'est pas bon que l'homme soit seul je te ferai une aide c'est-à-dire moi si on Nzamba opesa yo akosunga yo une aide ce qui mutalobi je te ferai une aide c'est-à-dire aide wana fazala na même poids na yo ou soit aleki on a poids ce qui mutosengi aide ce kaza na force te aide wana yo compléter yo te il faut bozala soit na même force na ye soit aleka o et puis la Bible souligne une aide semblable donc Nzamba opesa mwasi oya kosunga yo na ministère et puis oyo yo kolinga ya kosala oya ozala conformément na parole de Dieu oya kotambola selon ta vision basala Nzambe mingi basala choix wana te et lelo maman pasteur a commencé à likelemba na bandimi ya église maman pasteur lelo a comment vanda bazo tonga bandimi ya église na sœur moko ya église ayaka na ndako na bango comment tu peux imaginer ça ba valeur ongoza le souté au Christ abtikela gibiso et maman pasteur wana aza ko encourager na makambo to ko encourager te frère comment se fait-il frère alinga bala na église frère abanga kanzambe frère abanga kanzamba lingo bala aponi mwasi sœur na église baki ko sala mariage civil bakomi devant dans le bureau ya officier de l'état bazo vérifier na livre de comment on appelle ça livre d'archives et pas ibatu basiniaka so bosali mariage civil officier de l'état constaté que moi si on a 8 ans ça la mariage 2 mois passé abi oh mais oh combo na yoti signé na on a papier ya signé na papier signature et kokana abi oh mais yo 8 bala wa 2 mois passé mobali surtout kabi oh maman donc ngana ligina balo lelo yo 8 bala déjà oh pasteur abi oh eza yo tout ça na ba photo d'archives balaki si ba photo d'archives eza yo sera 8 ko bala 2 mois passé na mobali mususu après 2 mois aye ko bala na susu na frère mususu ya église officier de l'état lobby ngana obénir mariage yote babimi pasteur à lobby ngape na église nanga makambo eko salamate moi si aza déjà marié
frère alobi ngape mwasi asabala na bona ngambo ko bala mwasi abatu. Maman pasteur alobi impossible mariage au salama. Mariage au salama parce que zali mariage à liboso l'église na biso bande bandi. Il faut église na biso soit honneur. Comme église na biso lati sa voile te. Maman pasteur aibisi mubali na ye okopambola libala oyo. Nanko. Abengi frère alobi ngamoko sponsor au bala sœur. Pourquoi sœur a coopéré na maman pasteur? Comprenez? Et loko eza mabe mais maman pasteur a appuyé yango pour neza mariage à liboso na église. Ba maman pasteur mingi ba komi pe ba anti valeur. Et langage à maman pasteur au kamwe. Bombo ki moto eza na maman pasteur au kamwe. Et ce peut pesier Bible fungola. Boyebi l'amour c'est ça bolingo, bolingo c'est ça amour. Il faut to lingana parce que l'amour est ça bolingo. So za na bolingo, ça ka neto ça no ka na amour. Yango siko ya amour wana soto za na amour, to za la bien na bolingo na pozo lobelo côté maman. Tu tournes en rond zo monate. Et le pasteur n'a pas les mots. Boka kaka au pasteur wana tieze milibanda, pasteur to encourager binote. To lo baka pour les meilleurs et pour les pires. Comme on dit maye vanda na yata za cari dentaire. Tant que lo baka na yo boyaka. Et bah pasteur lelo ba komi triste na ba foyer na bango. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, chers téléspectateurs, nos amis internautes. Vous que nous suivez, c'est votre émission Les Sons de la Trompette. On parle sur l'église et les antivaleurs. Alors, bah mœurs, bah vertu, bah valeur haute, vous avez non église. Église primitive, tous remarqué, on lui sous-souté. Mon co va comment constituer aussi valeur. Oh, Son de la Trompette est remarqué. Zara, bah maman pasteur, certains maman pasteur, oh yo, bah comme il papa de Jésus, bah femme de ministère. Hein? Nous parlons ce qui est vrai. Nous ne pouvons pas mâcher les mots. N'habité ceux qui n'est-ce pas quand même. Femme de ministère. Oui, bah comme femme de ministère. Ce terme comment utiliser Mikolo on a quatre église Nabiso. N'est-ce pas? Mais il y a de ceux là qui sont si appelés, n'est-ce pas? Ce sont des mamans pasteurs. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement les femmes du pasteur, mais ce titre de maman pasteur nous en avons, n'est-ce pas? Maman ya bane belé. Ataku pasteur na kimubalité na ya salimoni nini mais so soli na mère ah kimiyeye. Kimiyeye. De maman penza ya ndako. Bazali belé. Na yebi pe belé. Na boy na répéter ka ba kombo moko bolo bana fanatique na bango. Mais bazali e belé onga na yebi. OK. Merci beaucoup papa de Jésus. Tu as besoin de la contribution à yo. Yozolanda biso homme de Dieu, femme du pasteur. Sogozana est intéressé dans le sujet oyo. SMS biso, benga biso, WhatsApp biso, Facebook biso. Torozape ton aposato yape bisi kozato kape ba réaction à yo. Ce n'est pas seulement toutes les femmes du pasteur bazabanti vala, mais certaines femmes du pasteur langage na bango. Hein? Bon, il faut kaka, ate ya kaka. Et là te lipe maman pasteur. S'il te plaît. Est-ce qu'il faut que maman pasteur avanda na liboso na kit na cher? Voilà, papa de Jésus, tu n'as pas de réponse à répondre. Papa lobby, te namoni totia kitino na se maman pasteur aboyi. Et puis avant de libosa tie lokolo likolo, faut bomona. Papa de Jésus, boba tia kitino te poani, les deux deviendraient une seule chair. Une seule chair, chair angoza ya hote ya obi ya musuni. Ya musuni na pe ya kititi. Non non, eza ya kititi. So lingi to vanda place moko. Mais na liboso chair na se. To vandi na ranger liboso. Faut ka to vanda liboso abatu. Non. Bon, honoré mon sein en bon honoré moi cinéma bizarre. Même yémo pasteur, pourquoi faut te kitiner liboso? Pour nanité. Pour nanité parce que tu dois adorer mutu. Les organisations église. Je crois naloba qui tu as affaire à un théologien. Au moins na déontologie pastorale. Na ba cours mususu, eza na ba leçon au ba lobelabino sur l'habillement de celui qui doit prester sur la chair. Comment qu'on l'a ta bilamba moko extravagance ba tu peux pas yo kamate ya ba komo tala ndingo lati. Ça pas de sens. Eza ba sala nzambe mususu mena ko lata mwana nkini penda ya ba dikando. Dikando pendo ba dikando. De bateau ba sala kin. De soka lati ki musumi penda 100%. Alors pasteur abongo bufandi si liboso na sapato asonge. Mais bobomi batu. Bobomi batu. Maman pasteur azolata ce qu'on a kanda na ndenga prouver bas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit évangéliste. Et qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin. À répondre. C'est quoi habillement maman pasteur comme chagrin comme Hollande. Et comment on peut ça batu mawa? Il faut pas se présenter parce que kola pamboli. La présentation ce n'est pas l'extravagance. Hein? Kolata ezama bete. Tozo kokisali lo banzambe. Bible lobi nzambe atala kamotema. Donc muto mokili mtatala libanda. Faut to sunga misu na emona. Mais bilambo la teze ya yo frère.
etali église te bagriffe na yo eza ya yo etali église te koprésente biso yango te ezali basini bato mingi bazokanisa baza humble okokovanda mpe na arrange liboso ovandi no mpe na arrange suka moza humble te bato mingi baza simple mais bala humble te. La simplicité a trait à l'apparence mais l'humilité c'est le fruit de l'esprit. Mupagano sera zana yesu te à cause de la jamais humble. Parce que tant que vous avez molimo mo santu, bambuma to pe misala na yango nde to constater humilité. Vous comprenez? Donc au cause à non assez, vous êtes humble. Au cause à pe liboso, vous êtes humble. Menga na osenga na liboso to betsa batu mabaku mingi. To vanda na se, mama pasteur liboso na mubali na ye, et moi na bango pasuka ye mama zotia ba trouble na cher. Oko kitsa bango te. Ba téléphone ezo sonné, boko kitsa bango na sete. Papa nangai moko encadrang na braza que j'honore beaucoup. Évangéliste Kiziami na muta branchanga na ye. Abi José wana connexion nanga ko sanga sonité na abi a père tianga connexion. A branchanga na Bishop Zabatu, il y a centre d'évangélisation Bethany na Brazzaville. Papa on a 5 grand, en église à 4000 5000 personnes assemblées dans le stade. Tozo vanda na Bishop Zabatu, to sala ba montage na salon na tapis na kilote Bishop atindanga mkomo na chambre abi José moi na chambre na mutu ambetu nanga wana ba cassette mo eza wana ya nango na Bishop na chambre abi o so koti na chambre nango mankenga o bano respecter nga soute e fait ya komo na chambre Bishop elingolo bateke na manke ye e fait ya ko sala na ye na tapia lati kilote elingolo bateke fona manke non papa ça papa et c'est un type as un modèle pour nanga n'apprendre belé pas Bishop Zabatu surtout sur l'organisation akola te labino bubu moko boye aye nango ateine dimanche et lambeze lorote mais soit lo bialata apamboli nzambe c'est peli. Gloire à Jésus. Merci beaucoup papa de Jésus. Je crois que, chers téléspectateurs, Tozo va inviter toujours Bino. Merci encore de rester branchés sur cette émission, le son de la trompette, votre émission chrétienne, de former, d'informer et puis de préparer les enfants de Dieu à l'arrivée du pasteur de nos âmes, qui est le Seigneur Jésus-Christ. On parle sur l'église et les antivaleurs avec l'évangéliste José de Jésus. Ba numéro eza na ba petit écran na bino bo SMS bo comment on peut ça ba commentaire so publito ye pa na bino ba homme de Dieu to apé na posa ba vie na bino ceux qui ont la réaction contraire na au évangéliste Azoloba j'ai affaire à un évangéliste il a au moins presque 30 ans de ministère et puis un théologien. Alors papa de Jésus je crois que tous en a besoin na yo tous en a besoin mingi parce que organisation sengeli lobama ainsi de suite mon kabanti valeur op sengeli peto lobela on peut ça système na kata église mais avant cela nous allons souffler un peu et je vais demander à la régie de nous proposer cet élément. Restez branchés après cela, que Dieu vous bénisse.